Bonjour, bonsoir, bana mama, bon weekend. Bisika na sobozwami, Senuela TV, bambote na kombo na Yesu. Nzambe na lola abomba pe abatela biso. J'espère que toza bien. La chaîne na bisika na sobozwami, boyamba mbote ya Nuela TV na kombo na Yesu, la famille. Bana mama sola likambo ezo ya to yebi ke biso ebele to si to moni déjà que solo makambo moko ezo ya donc la baronne en tout cas kopesa mutu makambo te pe kopesa mutu pe kopesa mutu pe te réponse po azwa ngo makambo vraiment fanda kana sombre kana calme kana silence lolenge ozaka kana silence yeba ke aza mutu oyo abo vivra kele na quelques jours quelques temps quelques mois donc balobi ke eloko nyonso ala baro na simbaka mutu nyonso amona yango kaka or amona yango kaka ezokongala en tout cas ezopesa pasi pe mawa pona ba kroni mama oyo baza na kati ya YouTube en tout cas pona kolakisa bino ke Karine Mokonzi azalaka molakisi donc soki ya simbi mutu nyonso kolokaka simba oyo Karine Mokonzi azwaki en tout cas ezama bebo kenango pe na ndenge ya ba bieme na ndenge ya ba krachete biso moko tomonaki Karine Mokonzi ndenge ba bando sala ba télé réalité pardon tomona ki yango na bébé na biso super star Arieta bobando mona ndenge ezali tomona ki kroni mama moko te ati kosala ba délire wana ba télé réalité wana lokola Karine Mokonzi asala parce que balobi ke Karine Mokonzi nde makambo donc soki apesi makambo mutu nyonso azalaka curieuse kaka ke amona makambo wana pe ye pe adiembela na kati nango donc mutu akotala bino vraiment azate pe mutu akopesa bino pe makambo azate boganga kuna tozomona kuna bobandi deja kobwaka ke bakomi epai na bino bakoma bozalaka malanda ngulu donc bolandaka parce que Karine Mokonzi nde songa nzila na bino en tout cas makambo nde te bana mama Karine Mokonzi silence parce que na moto bozalaki na ye na respect yo oza nango en tout cas kangaka motema zala kaka bongo parce que yo nde oza makambo yo nde oza makambo mutu aboya te pe akima te eza nde bongo kopesa bato vraiment chance te ya kobima oloba pe o répondre tika bango bazwa ba miette yo déjà ozwaki ebele tika bazwa na bango ba miette eza nango grave te pe eza problème te vie ezo continuer tellement respect oyo bato bazalaka nango tozomona neti bakongole mituna bango soki ebeba soki esala ndenge bakomona pe te ke no mutu azalaki na mutu oyo tozalaka na ye bien tozalaki bami tozalaki bacamarade tozocomprendre te bakongole tozokende na monde nini pe tozokende wapi respect ezozanga ozomona ke mutu oyo boye azalaki na camarade nanga mutu oyo boye abimaki boye asalaki boye mais tellement bato pasi elekani donc ozanga elekani donc olobi nga pe nazozwa yango nazosala yango ekosala ngani naza mwana mama na ngai te aza mwana papa na ngai te mais oyo bosalaka boye eza vraiment mabe liboso ya Nzambe boyeba ke nyonso oyo bozosala na se na mokili ekofutama un jour trop tard biso nyonso tokokende liboso ya Nzambe tosala jugement na yo selon oyo osalaki na se na mokili ozomona ke ozosala yango bien na moninga na yo ozopesa moninga na yo pasi yo ozomona ke non ngai pe funa zwa ngai pe funa lia ndenge ya reniaki donc ngai pe funa rene na place na ye wana eza problème te mais kobosana te ke ngonga ya Nzambe ekobeta ngonga ya Nzambe ta Nzambe ekoya okosala jugement yo moko sans camarade sans adversaire wana ozoloba ke ngai pe funa koma neti ye ngai pe fu basombela nga bilamba ngai pe fu basombela nga ba or ngai pe fu basombela nga boye non ozala yo moko ezande bozomi kitisa bino moko respect na kati na bino ezokosila bozomi koma neti bapape biloko pamba en tout cas eza respecte Karine ndenge ofandi kopesa bango makambo te tala bango lokola kaka ndako ya voisin ndenge ezikaka donc bamizika na kaka bango moko en tout cas frère oyo azokoloba vraiment alobi bien bravo azopesa Karine conseil aloba te afanda aka calme ndenge afanda ka silence na ye franchement ekosala yo wow grande dame lokolo ozalaka grande dame la baronne mama ya YouTube en tout cas fanda wana opose pe en tout cas fanda na yo kokosola te koloba te bozalaki pe na bon moment bopasaki ensemble boza pe na ba souvenir ensemble en tout cas kotikela bango vraiment tante bango moko basala o balingi basala
moto na moto azalaka na temps na ye ale bango mpe basala etali bango donc yo kopesa bango kutu makambo te en tout cas nazotiela bino boyoka bino moko na matoi mais nga na koloba omoni koko na biso azalaki oti place moko boye batumboli yo oti place moko boye osali eloko boye oti place moko babeti yo mbata soko ye epa na yoki ye ofunda alobeli okaka ngai nde nafandi na porte na nga boye na moto aye kotumbolanga omoni eningi oloba banopesa nga raison te omoni na olobela bino soki Jimmy Belamu atindaki bato mpo amoni berere oyo ya sali akenango preseto akenai nango preseto mpo omoni bato mosusu bakompranaka eloko te ndeko na nga ngai nalobelaki Karen albi Karen silence na yo ezosala bien korepondre koloba eloko moko te keba na mvutima mpo makambo moko ya bien ezoya besala attention na mvutima boyebi video nasalaki wana bamvutima ngo eza baoyo eza lokola baoyo eza bamvutima mpona nalobelaki boye bandeko na nga tala omoni bavrai bajo bavrai bato oyo baza na makambo bazoluka basi lokola bakareni boye basi bana moto ezali po omoni lokola pena nga na koloba lokola batrafika oyo pena makasi eza te baoyo ya mike oyo babula ya mike oyo batrafika oyo ya makasi so akota na Karen azwi makambo bandeko na nga bokomprenanga makambo mosusu tana monde ya bafere ntango balobi toa monde ya bafere batestaka basi Jimmy Belamu akenda na ye baherite babwaka ye banani babwaka ye bato nde nani babwaka ye batya ye kate me bayeba ye mbe bato batya ye kate mpe ntango akomi na mboka Karen bato batya ye ka Jimmy Belamu soki mpe aza homme d'affaires ayebi yango kopusala liboso ya Karen soki apresentaka bafere na epa bato avancement nini engeki ekende nango po eza na tala eza na basi bana moto moko bape na chance yo mona eka boyi makambo asalaka mbe ntango akuti jo moko aza na moto ye aza nango epesi mbala moko eloko ya bien po moto mpe ekontaka lokola bakareni nga na olobela yo Karen na moto oyo kopesa bena yaya ye pena na makambo atie Karen wana bazwi yango mpe makambo ya bien aza na encourageuse après mpe aza mutu oyo ayebi kobalola makambo na kati ya bato osakanaka na eloko te balobi ya mvutima ntango nalobi Karen nalingi koyoka te keba na mvutima naokomela bino na baprive naoloba bosala batension boye ebele awa avant makambo ekomela bango nalobela yango korépondre Karen a répondre ete comme pas répondre ye po ezala makambo mosusu ntango azoloba deja boye bato bakomi komemela ngo na nde mosusu bakomotia na minete comme dia eloko azorépondre ya korépondre Jimmy Belamu te mpe akorépondre makambo na ye te avance na makambo oyo ye azomona liboso na ye avance na makambo azomona liboso na ye bandeko na nga omoni nakolobela bino eza na bato moko bana na mokili oyo lokola nakolobela bino batravayaka bafere na bango baza bato bafere ya makasi baza bato bamultiplication ya bamakambo ebele me baoluka basi oyo mosu batindi ye fo oluka mwasi ya bombe suka mpo akutana na mwasi yango azokutana na ye te bafere na ezosimba te eza lokola yo oza na diamant brut basala yango te eutaka na nini bosuku ezoluka ekende na kati ya nini mpo balime yango eza lokola oza na petrole brut petrole nifole bafini yango ezoluka motu moko boye Jimmy Belamu ayaki ayebana
mais ake nango pressé so ipe solo apesaka basegolo yemba mbongo po bafinga Karine eza berere wana salaka ya muso yeba yango te mais eza berere afi omoni mwasi so kote na makambo batela ye ndimbela ndede akombo na yeba no kende solo baka na salaka ba faire peke osala moshete namona ka Isa wana mobali ya Maria azaka musulman bolimisanga na tradition ba musulman so talibie akolinga mwasi na ye akosala ba tradition na sali na nzoto na ite ndenga kibo salisa nzoto na ebo na ndenge ya ba musulman mwasi na kosala mbote. En tout cas, la baronne, j'espère que vous avez un conseil. Hein? Vous avez un conseil, pardon. En tout cas, vous pesa makambo te, ko loba kutu te, ko répondre te, parce que biba le bele ba ye barate que ce qui a coûté na mwasi mususu vina ye bongi, ce qui a coûté pena mwasi mususu pe vina ye pe bébé. Neti yo, ozalaka na makambo. Donc ce qui montoye pa ina yo. En tout cas, abongi soki aza mayele. Yoka conseil o mobali azoloba. En tout cas, yo ndi makambo. Restez kaka silence. Ndengo restez bongo. Ko répondre te. Ko pesa bango pe accepter. Ko pesa bango pe makambo te. Fanda kaka bongo mama Arieta. En tout cas, la baronne. Yonde oza makambo miyeba kango koza makambo. En tout cas, c'est Noela TV na okoma na suka video na biso na koloba susteti frère na biso asilisa na kata video na biso la famille comme habitude quand ndenge ezalaka kaka la chaîne. J'espère que bisika nyonso bozwa mi bambote. To like, to partager, ko s'abonner pe esalaka bien pe mo ya kitoko pe na Karine Mokonzi a rester silence. Aloba emote. Po apesa bato makambo te. Donc, azalaka na position na ye wana azanango déjà, c'est bien déjà. Félicitations la baronne. Tika la bongo. Fanda kaka bongo. Fanda kaka bongo mona ke non, Karine nango akola. Karine nango azasusu na makambo ya loba n'importe quoi te. En tout cas, si zala kaka bongo. Nazo koma na suka video nanga c'est Noela TV. To partager, to s'abonner, to aimer, to liker pe ekosala biso bien makasi pe ba commentaire na biso pe ya elamu pourquoi pas ekosala bien. En tout cas ba week-end ya malamu to passer yango malamu la famille en tout cas nazotika bien bye bye to continuer kolanda video na biso tina suka to kati. Merci la famille. Monde ba faire. Taba le bito monde ba faire. Batista kabasi timbela wakena na ba irite babwa kaye banani nani babwa kaye batonde nani babwa kaye bacha ikate me baye imbe bacha ikate betanga komina boka Karine bat batika timbela ce qui peut azan homme d'affaires ayebi yango ko poussa la liboso Karine ce qui a présenté ba faire n'est pas bato avancement ni ngeki pozana tala ezana basi bana moto moko ba pe na chance yo mona eka boyi makambo sala kambe tanga kuti jongo azana moto na moto ya zana ngo epesi mbala moko eloko bien po moto pe kontaka lokola ba Karine ngana olobela yo Karine na moto oyo ko pesa bena ya yepena na makambo atie Karine wana bazule mo pe mambo bien azana encourageuse après baza muntu oya yebi ko balola makambo na kati ya bato osaka na loko te balobi ya mvutima tanga na lobi Karine na niko yoko te ke bana mvutima na okomela bino na privé na loba bosala ba tension boye ebele awa avant makambo ekomela bango na lobela ngo ko répondre Karine a répondre était comme pas répondre yé pozala makambo musuta ngazolo ba déjà boy bato bakomi ko memela ngona nde musu bako baba ko motia baba mo tela milete comme dia le oiseau répondre ya ko répondre jimbela te pas ko répondre makambo na yete avancer na makambo oyo yazo mona liboso na ye avancer na makambo yazo mona liboso na ye
bandeko na nga omoni nakolobela bino eza na bato moko bana na mokili oyo lokola nakolobela bino batravaillaka bafere na bango baza bato ya bafere makasi baza bato ba multiplication ya bamakambo ebelebele me baoluka basi oyo mosu batindi ye fo oluka mwasi ya bombe suba mpo akutana na mwasi yango azokutana na ye te bafere na ezosimba te eza lokola yo oza na diamant brut basala yango te eutaka na nini bosuku ezoluka ekende na kati ya nini mpo balime yango eza lokola oza na petrole brut petrole nefala bafini yango ezoluka motu moko boye nzimbele awa ayaki ayebana me ake nango presse soki mpe solo apesaka basekolo bambongo mpo bafinga karine eza berere wana asalaka ye mosu ayeba yango te me eza berere afi omoni mwasi soko te na makambo batela ye nzimbela ndenge ya kombo na yo bana okende solo baka nasalaka bafere boye bafere peke osala yango jete namonaka isa wana mobali ya maria azaka musulman bolimisanga na tradition ya bamusulman soko otali bien akolinga mwasi na ye akosala batradition wana asali na nzoto na ye te ndenge akende osalisa nzoto na ye boye na ndenge ya bamusulman mwasi nakosala yango te me mwasi soki autorize mwasi asala yango mpo azotravaille na bafere na ye aza na baintere moko azolanda contre maria aza na baintere mpo aza na nini te akolobela maria moko mwasi mpe akolata nini te boye aza bo me mwasi azolata yango ye soki akomi kolanda baintere na azolanda susu nini te yango na oloba bosakanaka na moto te me mokontinue kaka na lobelo so batela moto yango ezala bien merci beaucoup on a préparé